mwana ya papa Kisolokele Alphonse Tiabanfumu ozwa kiti vanda tomonaka Richard Banzala asalaka ba émission pona kofinga papa zako. Richard Banzala wana ti ayaka na ba audace, ti ayaka na kotomboka, ti ayaka na kolobebele bapuyaka epa ya nani? Epa ya Alphonse Tiabanfumu tata oyo. Ekiri bozokende kozwaka batu wana po ete babundisaka papa zako. Ba clochard wana bokende kozwa ya IDPS wana batelemaka na kota palais du peuple po ete babundisaka papa zako. Bozomona ke boa mikie bokokoka papa te azali tata na bino. Azali papa zako aza tata na bino bokoka ete atonda na nguya nyonso aza elombe. Elombe atonda na nguya nyonso. Aza elombe le dieu des armées. Azali elombe atonda na nguya nyonso bokoka te aza tata na bino. Alors tant bo sangisa bozo ko sangana bobeta mitu bata 26 batata 26 bozo lala te bo lala kaliso na posture bien te pour ni bozo tala ke lingombe zo kene na bana papa zako lingombe zo kene na bana papa zako lingombe Tracy Tracy botike so papa na biso makamoso komi na tango ngoto kwa adore bino ndeka botika na soni po bino bona droite boza bakimbangiste te nde boza wana soki obo lingi bozonga bokokula boko abandimi ki conseiller direct pe bozate po botosa te yo bwaka biloko kobanga loko moko te vana no kimia mais zalaka contact beaucoup plus na ye parce que yende nazo consigner déjà directement pour na yo. Donc c'est un peu ça. Kobanga loko te pesa papa pesa to sunga lingomba tana lingombe zo kende pena Tracy azo kende mawa tala lingombe zo kende pena po Tracy azo kende ki Tracy alinga récupérer lingomba boye barango soki pena likambo eza na maboko na ye boko kwa kolongola ngote boko chanzango te ako récupérer pe biso pe to kokumisa ye nanko po te Jérusalem ba bakenda nde ba perdra bokenda na bino ça fait déjà 23 à 24 bokenda quand kamba eza ko tonga eza ko évoluer ale botie mutu moko boye po ete abundisa lingomba abundisa ka papa moni papa Tracy baza batata bomoni succession libota wana nde to kokumisaka bango nde baza wana batata pena so bitango ekoki biso to kokumisa bango biso pena to koyembela bango to kosanzola bango bwana eloko osala te sikoyo bandeko Emily biangena malgré kalana loba mambote mais ayebi ke batata batika papa simo ki mo kiangani na de adjoint solo na Arma siko ta makambo pelia wa bamoni ke banga bomela bango Arma na bango abimisi makambo wana a défendre Arma na bango mais Marie Mwilu kutu ye mutu kutu atikana na ba papa ye mutu atikana nzambe molimo santo mais mukolo moko te asala ta audio kutu te asimba ta micro a défendre likambo ata moko ne fils ke moko a défendre mukolo moko te ke total biso bandimi pena tozotala mama za ko défendre mukolo moko te siko yango na isaka bino bolamuka po asunga lingomba te Paul Dibuya tango ayokaki audio ya Emily Diangenda azwaki vertige azwaki tension Paul Dibuya kokaki te andimaki te ke Emily Diangenda ko réagir Paul Dibuya salaki dès dimanche akenda ke église akota ke église te avant dakana ndako akota ke église te esalaki vertige ayoko sala nini a voyager na minute to aboye aza na Portugal pe na ngana lo baboye batata na bino a 26 faut bo arrêter na bana ya Marie Mwilu na yebi déjà obozo salaka na Paris obokende ko sala na Paris obokende ko sala na Paris na yebi très bien na yebi ngai tanga zaki na Paris bino bozaki kidiba to bozaki ndeni nga na sala makambo na ngonga pe na tangu na yango bino tambo yokende kulukanga na Paris nga sina za rasu na Paris te bo mona te ke bo ba bébé spirituel o nyonso bino bosali wana na yebi OK
nga na tonda na nguya nyonso so bo continuer ba église na bino magablo na bino bo sala sala nga na okanga ngo na poto nga ne muna okanga ngo nga na nguya so bo comprendre ka pouvoir na nga te ti il faut bo comprendre faut bo yeba nga so bo continuer ko landela nga muna otambola pe na nga muna zo tambola na osala ba voyage makasi na ko tambola na ba Europe mo na sa ko tambola naza kotambola bino bozo kende ko lukela nga place moko ba bébé spirituel naza kotambola na équipe na nga équipe technique toza kotambola na osala musala na ke na mboko naza kotambola bino kuna esina leka kala na longwa kala si bino boke lukanga kuna na sima ba bébé spirituel est-ce nga na yaki na Europe pona vanda place moko na vandika na France na vandelika na France et pourtant naza moto na kotambola ndena lingi naza moto na yaki na vandela place moko te na moto na sala ba voyage ali ba bébé spirituel boke na bino ko ba recherche na bino bo sala kawana eza zéro eza zéro bien moni ya bozwa ka kimia soki bosengi bolimbisi na nkambo o eze bandeli na zo isabino eze bandeli na bandite ona isa bino musana sala kasa ke bandeli mezo ya na nguya plus ke bino bokoka ngate po ete ngana na nguya koleka bino na likolo na bino nyonso o bino bolinga bosala wana bokoka te bwa mikie bo comprendre bobundisa lingomba so bokuta na muntu oyo atonda na nguya nyonso azali likolo na bino po ete batata nyonso wana 26 boza ba bébé spirituel yo lingi la yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe nani kumba oyo otuna baoyo bayedinga mabota bangoya awa koluka ngai nzambe Voilà. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Balenda News TV. Merci na batutu balingaka Maman Francisca Balenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Merci na bato tout balingaka émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Voilà bandeko na ngai émission na bino na bisaka bino o ezalaka émission contre Matéa. Évangélisation agressive. Donc ceux qui vont moninga na ye Mama Balenda tango ayaka seka yaka kolenda. Alors bozwa tan ya kolanda émission, bozwa pena bakiti bo vanda, bolanda pena émission en tête reposée pour ezali très important. Abonnez-vous sur notre chaîne, likez, commentez, donc partagez émission, kozang sa kotia j'aime te. Il faut ko abonaka, ko s'abonner, totala me oza ko s'abonner te. Eba oba s'abonner en tout cas na osenga merci beaucoup, merci vraiment. Boyambanga na bandako na bino, boyambanga na ba téléphone na bino, bolzwaka pena tan ya kolanda nga, bana tata na nga, merci vraiment. Ba oba s'abonner te, ceux qui vont s'abonner au sala biso bien. Mais merci na ndenge bolandaka vraiment. Merci beaucoup. Voilà bandeko na ngai tango toza nango makambo eza ebele ba surprise eza ebele makasi. J'espère que bolandi batan fort. Mokili eza mabe. Tokolia na banani tokoseka na banani. Mokili yango mabe, mokili yango liboma. Donc en tout cas trop c'est trop. To monaki batu ya IDPS. Batu wana kutwe na kobenga bango ba clochard pour vrai IDPS ezali to monaki maluba ya honorable Augustin Kabuya ba oyo wana baza bato yo batelemaka na palais du peuple balanda ka makambo ya IDPS wana ya ba clochard mais matata 26 basala nini bake kopesa mbongo na ba clochard pona nini ba finga papa zako ba dénigrer papa ki solokele bituvuli kyanga ni Zakari. Nani atinda ki bango, nani apesa ki bango mbongo. Bolandi batan fort.
mwana ya papa Kisolokele Alphonse Tiaba Mfumu ozwa kiti vanda po natala foto na mukolo mususu na vanda la bitata oyo nanu no bapesinga makambo na ete nanu pa na zui matière na ete sur le plan spirituel en tout cas côté na ye nanu basimbite na concentré photo na bite yo pena mukolo ezali po ezaka ke côté mususu bato mususu misala na bango to ebimi na mpoasa me yo na bite mukolo ezali na concentré na tali na bite ata pe mukolo ezali matière nena no eyaka te mais sikoyo to comprendre banani bazobundisa lingomba banani bazolinga bakwesa lingomba oyo tata Simoki Mbangu amoneli passe banvoila bamoneli passe mama Mulu amoneli passe ti lelo bato bazo comprendre te ba missionnaire baya babundisa tata Simoki Mbangu baya ba sale fort ba meka un peu utiliser ba papa misato bakoka te ba papa Kisolokele na papa Diangenda bakoka te babito kozela bana ba utiliser bana ba koko ya Kimbangu ba utiliser bango lelo bango bakoma ko bundisa lingomba. Alphonse Tiaba Mfumu azali président du conseil ya SNEL ndenga zawana asalaka ye moko te a travaillaka ye moko te tomonaka Richard Banzala asalaka ba émission pona ko finga papa zako. Richard Banzala wana ti ayaka na ba audace ti ayaka na kotomboka ti ayaka na kolobebele bapuyaka epa ya nani epa ya Alphonse Tiaba Mfumu tata oyo yenda futaka yenda pesaka ye mbongo onga na zeli sabino eza makambo ana isa kabine émission Kimbangu zabe rien que la vérité tata na ti omona ka lokola za innocent mais za innocenté tata na zala makambo ebele na za koya o eza bandeli azala makambo ebele ba clochard oyo ya IDPS bato balandaka IDPS na sima ba clochard wana basalaka ba campagne na bango basala makambo na bango okota parler du peuple ba clochard wana oba tombola ki micro pona koloba makambo ya lokuta makambo ya mabe pona papa zako nani afutaki bango mbongo. Alphonse Tiaba Mfumu tata na bino Alphonse wala taka manette lokola muto amona te atambolaka na manette aza akonda atambolaka lokola muto malade na comprendre te aza muto ya baneni po amona na kaza muto atango na biso te muto atango na biso te amona na kaza mukolo makasi na papa Simoki Mbangu kiangani nzabe bolimo mo santo abota bana ba 1951 o pena abota ma pena ke le 12 octobre 1951 aza tandinga za makasi tala ndenge tata aza makasi tala ndenge batata baza makasi mais tata oyo esi déjà alemba aza kutu mutu na ite aza mutu ba série nini nandimaka te kazaka mwana papa Kisolokele aza mutu déjà azalaka donc aza mutu batan wana ya kala wana amona naka déjà akomi déjà makasi eza sute esi alembi azmona naka pena ke aza maladif abelaka mingi ndenge aza wana mais tata oyo azotala ta âge oyo aza nango te na âge oyo aza nango azobundisa nkamba oyo koko na bango amoneli pasi batata na bango bamoneli pasi aza kobundisa ngo eloko esala bango ka pasi papa zako donc place o bango bayokaka pasi lokola papa zako eza te tellement bango bakenda tellement bango batosa te bamona ke papa zako aza pembeni na tata Simoki Mbangu kiangani aza kosala na tata baza kotala succession so bamonaka ke bango ye ka mutu atikala pembeni na papa Simoki Mbangu succession ekokite pa na ye yango epiaka bango vertige yango monaki batelemisa banduki kaka kote ya papa zako babundisaka papa zako mpona bana ya papa zako. Oh là là là, tata mukolo bona âge na yo ozokata soni te. Azo kofuta ba clochard ya IDPS mbongo. Pote ba vandela kombo ya papa zako, ba finga papa zako, ba lo ba de n'importe quoi. Collaboration na Richard Banzala. Baza ko collaborer. Mutu oyo azaki na micro clochard wana. Mutu apesa ye musala eza tata na bino kwa oyo Alphonse.
tata na bino do apesa ye musala a prépara bato apesa ka ye musala na tina po ayebaki nde apesa ye musala boye mokolo ezali ye pe akotouche ndeka basalaka bekiri na bango wana bakotouche na koma ya bapaza kwa kopesa ye matière po ete bafinga po ete baloba de n'importe quoi mais bomoni ke boéchoué bozwi échec bo comprendre te ke o nyonso bozo sala bozo koka kaka te bobanda ko bondisa lingomba ka wando bondisa papa za kokala mais bozo comprendre te ke atonda na ngoya nyonso ke nyonso bozo sala bozo kaka échec nyonso bozo sala ezo simba kaka te bo comprendre te ese boko tika na bino te bo banda kala to komi na 23 ans bozo ko nuna avant bozo konuna avant mais bozo comprendre te ke bozo kotambwisa mabe bozo bundisa lingomba soka botouche ka na papa zako pase ke botouche lingomba soka botouche na papa zako botouche lingomba ekosimba te tokebela te po tazaleki mbangu kisolokele bituvudi kianga ni Zakari azaleki mbangu kisolokele lukelo bituvudi kianga ni Zakari azali tata na bino yango bozo koka yete po aza tata na bino pourquoi koza motema babeti na ba niveau o soki bino bokenda seke lifelo lingombe panzana mais non on eza lingomba ya nzambe euta na lole kitana se donc soki bino boke seke lingomba pe ko panzana te lingomba pe kozala kaka yango azwaka bato aitilizaka bato aza kopesa bato misala bapesa misala moko muke ogane pe monga malonga te baza kopesa bato misala po te baloba nini bango yenda pesa ka misala ti na Kongo wana yende muta pesa ka misala oya pesa ka wana e bakisaka impliqué na ba vie na bino te akopesa bino misala mais akopesa bino lipamboli te bande konanga mingi balandaka ye po te bamonaka yo apesa ka bato misala ane loko te ane loko opesa bino te bozo yoka soki apesi bino misala yinge bateke aza nzambe nde yino bomona ka bango kenga ko tasunga nga apesa nga musala eza na tina moko te bisenga mokili ça va passer et na tina moko te ko fournir pe loko te na vie na lobby avant nga na continuer nazokota na Bible na tanga sujet oyo ne naza boy naza na deux sujets nazolobela mais nazoloba ngo tous les deux kaka na émission oyo bolandanga bien na bokebi nyonso nakota na Bible na toyoka po bino bokanza lokwa batata onde bapesaka bino misala seke bango wana nde baza na bakambo bana eloko te ba vide baza ko manipuler bato baomona ke lipamboli ya kopesa bino ezate bana baona pouvoir te yango wana basalaka nini te tosala topesa bango ata misala aza kolia de kote aolia na lingomba aza kolia na snel aolia na lingomba aza kolia pe na snel bakonzi fo botala likambo tata o aza mutu mabe bato yo nde bango nde ba Alphonse o nde batia pasi na Congo po ete baza ko utiliser bato pona bafingisaka nkamba bato afingisaka nkamba bango nde bakota malheur na Congo aza mutu fo ya kokanga ye kolongola ye na snel wana kolongola pa na conseil kopesa ta mutu mabe siko biso tozelaka lipamboli po biso ti totonga nkamba ezali biblique biso tozelaka te ke tosali musala na nkamba bafuta biso mbongo biso tozelaka na biso te ke bato moko lokola bino boitilizaka bato te bino boitilizaka bato biso baitilizaka biso te soko biso tolukaka nde po totonga nkamba bino banda bokende bobakisi implicité na nkamba wana yango wana bolingaka bokweyisa yango po bato bakoma lokola bino bato mabe bato ya soloka nga naotanga verset biblique oyo naotanga yango po ete mokili eyeba ke nkamba eza sika kosakalela te eza nango na Bible po ete mokili eyeba ke nzambe aza na biso elongo eza na makambo oyo alobaki eza na kati ya Bible totanga yango nanu bongo to continuer Ésaïe 18 verset 7. Donc, Ésaïe 18, verset 7. Totanga.
En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigueurs, par les peuples redoutables, depuis qu'il existait, nation puissante et qui écrasait tout, et dans les pays coupés par des fleuves, et elles seront apportées là où résidait le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Bon, place to banda okende kopesa ba offrande. Peuple redoutable, peuple fort, et biso ba noir. Pour toi, peuple moko ya makasi, ba peuple moko fort. Peuple redoutable. Na pays où ils sont coupés par les fleuves. Il y a un pays où ils sont coupés par les fleuves. Ceux qui sont Congoté. Hein? Ceux qui sont Congoté, pays où ils sont coupés par les fleuves. Tous les trois Congos, tu as un fleuve, tu as un océan, tu as un fleuve. Bambo Kanabiso, où ils sont bakabola yango na fleuve. Na montagne ya Sion. Montagne ya Sion, ils montagne ya Simoni. Na ngomba ya Siona eza wapi bande konanga omoni ke biso to na siko na nzamba solo avandi kati na biso azana kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem esika biso to komeba offrande esika biso to kopesa ye na donc eza biso ni moko to bando kende to pesi ba offrande na biso eza biblique to kopesa ba offrande po montagne ya Sion wana montagne ya Siona eza ngomba nkamba na biso eza ngomba eza likolo eza na montagne boyebe sekezali eza na bangomba eza likolo oyo esika wana nkamba eza na bisika mosusu te peuple fort peuple redoutable ezali biso foto kendaka ni nkamba topesa ba offrande na biso po nzambe ayo komilakisa kati na biso eza tango siko to kosalela to kopesa ye ba offrande tokopesa ye yango boye ezali biso biso ne tokoteya mokili biso tokolakisa mokili esika nzambe azali alors esika yango kaka wana esika yango batata oyo bandoki oyo batata babotaki po ete babongola bango bayebaki ke baza bato ya mabe ba génération nyonso oyo eleki tous les 3 générations balonga te tokomi na 4e génération ya suka parce que mango kiangani alobi na botama na bango na te ya bango babongwana po ete babika mais babongwani te bazo continuer kosala mabe nkamba oyo bandi na 1921 yango bino bobundisaka tile lo bokanisi bokwesa ngo yango bino bozotiaka bato bozokende kofingisa kombo ya papa zako azali général kombo ya général wana papa kisoloki ende apesa ye yango aza général yango atambolaka na basoda atonda na nguya nyonso boyebi bien boyebi ke bakokoka na bino ye te mais eloko ni eza kosala bango ezali succession koma batata baza nano mais bino bolata likambo ya succession eloko wana ekamwisaka nga epo bolata kombo ya papa Tracy na libota paza komonaka papa Tracy bolata kombo ya papa Tracy boyebaka te ke ndenge bolata kombo na ekozala pe ye te kozala pe na kati ya bana mosusu bolata libota ya papa zako eza mawa Alphonse oyo eza penza mawa ye na Richard Banzala bango nde baza na kliki ya mabe ya kobundisa lingomba me bokolonga te boza deja na échec Richard Banzala kala te azokangama na ye aza eloko mokie anyama kofina kala te azokangama na bino bato bofutaka ye bokoba kofuta yango nayebisaki bino tata oyo bato ya 26 bakende korécupere bazongisa akontinue kobundisa lingomba po wana ta bobundisa mpaza koseke lingomba nde bozobundisa bazwaka ye po akontinue kobundisa lingomba yango mone bazongisaka ye bakoma kofuta ye yaya bambo bolia mabe wana bokolongaka na bino te
bokolonga kate bakomi kofuta ye po ete asala makambo osala aza na bato azosolaka na bango alata koma papa Tracy Richard Banzala yo kokufa mabe ondi wana yo yokozala ya somo zela nacha audio oyo atindanaka na bato na ye me kombo ya papa Tracy ezangi te na kati succession ezobelisa bango liboma nakopeso banimero ya bato minei nakopeso banimero ya bato minei oyo kobenga bango na kombo na nga me oyo azali ya intervention moto azali oyo asirikilaka na nyonso oyo natindelo liboso wana azali ops ok azali ops commandant des opérations ye nde moto azali ops ya bato nyonso wana moko oyo napesi yo azali patron ya la police donc directeur ya cabinet na la police epai ya Longaboni moko azali na demiap okoyoyeba ye komone ndaiwel moko naza kopesa yo aza ya conseil national ya sécurité nde babazi yango wana maintenant na bato nyonso wana kobenga kaka motu ya liboso soko obenyeke na benye de la part ya Richard Bomengo ye nde akwakabembala mo baautorité ke motu na biso apo ndenge eza boye nazosola ne mambo nyonso asola ne dia mambo nyonso naza koyebisa mpe dia bagénéral bazala déjà informé yo bwaka biloko kobanga eloko moko te vanda no kimia mais ezalaka contact beaucoup plus na ye parce que ye nde nazoconsigne déjà directement mpo na yo donc c'est un peu cela kobanga eloko te pesa papa pesa tosunga lingomba tala lingomba ezokende mpe na Tracy oyo azokende mawa tala lingomba ezokende pena po Tracy ezokende loki Tracy alinga récupérer lingomba boyebaka ngo soki pena likambo ngo eza na maboko na ye bokoka kolongola ngo te bokosha nzango te ako récupérer pe biso pe tokokumisa ye nanko po ete Jérusalem o bakenda nde baperdra bokenda na bino ça fait déjà 23 à 24 bokenda kankamba eza kotonga eza koévoluer ale botie mutu moko boye po ete abundisa lingomba abundisaka bapapa moni papa Tracy baza batata bomoni succession libota wana nde tokokumisaka bango nde baza wana batata pena so bitango ekoki biso tokokumisa bango biso pena tokoyembela bango tokosanzola bango bwana eloko osala te boza na bino eloko osala te babundisaka lingomba bongo te o bino bosala wana bogane eloko te ekofuta bino eloko te donc oyo bino nga na ndeko yebisa bino ke tata oyo Richard Banzala moto bande kotinda ye na ese bino eza batata 26 mais namona ki moto mo akoma ki o makambo yo batata 26 ba ekosala nini na kati kuna bango te mais lelo na yebisi bino ki boyoka bien ezali bango mukonzi na bango ezali Alphonse Tiabanfumu ye wana nde mukonzi na bango ye nde afutaka bango bambongo ye nde asalaki bato wana nyonso po jeune wana bade koloba na micro ye apesa ye mosala Alphonse wana ye nde apesa ye mosala po na nini ayebaki ke akoutilize elobi po bango bapesa mosala pamba te siko jeune wana atiende na passe po jeune wana so babike bakata ye alobaka lisusu te atelemaka lisusu liboso peuple te na ndenge bakiri na bango basala kuna atelemaka lisusu te po so tobi totelemela makambo ka nde na nga naza bo so bina telemela makambo na jeune wana ndenge aza wana bomona yeke bakotikele su place te alobaka telema na micro aloba soki nga na bina telemela makambo oyo ye bakokata yeke aza so na mot à dire ata mokie te bato bakotikela ke micro aloba lisusu te ekiri bozokende kozwaka bato wana po ete babundisaka papa zako baclochard wana bokenda kozwa ya IDPS wana batelemaka na kota palais du peuple po ete babundisaka papa zako bozomona ke boamikie bokokoka papa te azali tata na bino azali papa zako aza tata na bino bokoka ete atonda na nguya nyonso aza elombe atonda na nguya nyonso aza elombe le dieu des armées
azali elombe atona na nguya nyonso bokoka te aza tata na bino alors tant bosangisa bozokosangana bobeta mitu bato 26 batata 26 bozolala te bolalaka liso na posture bien te mpona bozotala ke lingombe ezokende na bana ya papa zako oyo lingombe ezokende na bana ya papa zako lingombe otrasi trasi botika liso papa na biso makambo so ekomi na ntango yango tokoadore ye bino ndeka botika na soni mpo bino bowana droit te boza bakimbangiste te nde boza wana soki oyo bolingi bozonga bokokula bokoa bandimi kiconseiller direct mpe boza te mpo botosa te bino kutu boza kutu na baconseiller direct ata te mpo na mikanda mpe bozalaka te alors botika lingomba ndenge kolo moko aza kotambwisela yango oyo bozosala wana bozwi na bino deya échec bozwi échec bolongi te boeshue nyonso bopreparaka esimbaka te Richard Banzala nyonso osalaka esimbaka te oza na eloko te oyo esimbaka te esika nzambe avandi ata obundisi otikala nokaa na soni donc aleki na kuna mwa moke sujet mosusu eza nini sujet oyo na ngai nasala yango mercredi mais naosangisa yango kana sujet oyo mbama mpo makambo eza ebele ya kolobela donc nasangisa nango sujet oyo mpo makambo ezali Paul Dibuya ntango ayokaki audio ya Emily Diangenda azwaki vertige azwaki tension Paul Dibuya akokaki te andimaki te ke Emily Diangenda koreagir Paul Dibuya asalaki 2 dimanche akendaka église akotaka église te avandaka na ndako akotaka église te esalaki vertige ayokosala nini avoyage na minute nde toaboye aza na Portugal akomi mpe aza deya na Europe nde aza na Portugal wana aotambola deja na bafrance ayokosolola azoyokana deya na bango premièrement akenda kolandela église na ye oyo azotongaka wana na Portugal alandela mpo mona deja makambo ya mabe baaudio nde obima deja boye acomprendre ayebi deja ke eloko déranger Paul Dibuya eza nini audio oyo ndenge bimi ya Emily Diangenda soki na ngola eyokani ke batata batika kaka chef spirituel papa Simogimba Okiangani et représentant légal na ba adjoint mibale siko na kati ba adjoint wana yepe komone na kati ezate donc soki yebani na Angola ya koza na problème comment yo lobaka bino nyonso boza ndenge moko mais ndenge nini yo na kati wana ozate donc soki oza na eloko te oza eloko te esali tension yena nokutu na ndenge batata batikaki de adjoint na chef spirituel ye moko pasi Mogimba Okiangani yena Paul Dibuya na kati azalaka na ye te azalaka te et puis esalaki ye tension epesaki vertige soki eyokani na Angola nga na wasuka wapi 2 dimanche akota église te et puis ayoko voyager brisque voyage moko donc à Portugal atayela makambo pourquoi de atongaka église na ye soki eyindi akokimela na Portugal atongaka de atindaka bato na yisaka bino na émission na salaka atindaka bato balandelaka donc ake kolandela et puis aza déjà akoma pena ba Europe akutana na ba oyo ya akanga en otage akomisa yango bandeko na ye famille na ye akutana na bango po basolola batia makambo na se place eningisaka Paul Dibuya eza yango wana place eningisaka Paul Dibuya siko bomoni Emily Diangenda alobi ke batata batikaki bango misato donc papa Simogimba Okiangani na ba adjoint wana oui eza ndenge batata batika toboya yango te tokolongola yango te mais eza ndenge batata batika mais à part ça batata bayebaki bakovanda te po bayebeki sur le plan spirituel makambo mosusu ezali bayebaki yango bomoni bakenda yango bomoni ke baposte wana bakosalela yango te mpo bakolo nango baza koanonse papa Mbedza aza koanonse ke batata batikaki papa Simogimba Okiangani na bato misato na bato mibale bakosala na ye boyebi bakombo na so na ntina kotanga bakombo te mais ye moko na kati wana azalaka te bagloire eza kolanda ye bagloire aza koanonse yango kitoko
Comme on a quand ils arrêtent mais ba gloire et l'andaraye pour te comprendre ba kolo ba gloire nde bango wana do bango ba tsaki bango kaka mais ba ozana bango te. Siko Paul Dibuya koka koyoka sije wana ti. Bango de ba kanga déjà ki biso toza ndenge moko. Comment ba komi ko bimisa lisusu ke papa sima ki mbango kiangani Arma na solo et puis si ba tata na ba komo na bango ezalaka te et puis ça bango vertige tension. Tozoyoka tension siko muto alata ki pasi makasi muto shoka ki makasi lokola Paul Dibuya ezala kiti Paul Dibuya choqué yabi awa ngana ngola so makambo yokani donc ngana na ngai niti na ngeloko te na sambo na ngai nde asali nini atelemi yabi na la église na poko soki yindi na Portugal na za na église na déjà azotonga kuna nde pe akuta na pe susu na libota yango asala nini asolola na bango pona nini bachana se ba continuer idéologie o babanda ayepe futa bango ba mbongo po yepe na mbongo afuta bango ba mbongo bakanga minoko baloba lisusu te to continuer ka ndenge to zali ko continuer to évoluer ka ndenge to évoluaka donc c'est ça makambo ezande bongo likambo na ngana bakisabino boye ba ke Paul Dibuya machacha ezo déranger po ayebi ke wa makana ngo dana nkambo lo makana ngo me kati na bango lisu likambo ne bima aya isaraki bien te sikoyo bandeko Emily biangena malgré kala na loba mambote mais ayebi ke batata batika papa simo ki mo kiangani na de adjoint solo na Arma siko ta makambo pelia wa bamoni ke banga bomela bango Arma na bango abimisi makambo wana a défendre Arma na bango mais Marie Mwilu kutu ye mutu kutu atikana na ba papa ye mutu atikana na nzambe molimo santo mais mukolo moko te asala ta audio kutu te asimba ta micro a défendre likambo ata moko ne fils ke moko a défendre mukolo moko te ke total biso bandimi pena tozotala mama za ko défendre mukolo moko te siko yango na isa bino bolamuka po asunga lingomba te bolamuka ce n'est pas bien yes il fallait qu'il y ait la défenseur ya lingomba il fallait qu'il po yende ngazana za témoin azana makambo ya ngenda yebisaka alobango te azaka ko batata batika makambo batata yebisaka ngada na moni nini amona ke loko te azoma kamne so bomba vandela po bazaka na projet oyo bango bazalaka nango tana isa kamne bolamukaka na isa kamne likambo eza motuya bo soa ba sagesse spirituelle bolongwa na kidiba pote mama o azokosa mama oyo azako manipuler bato ce n'est pas bien mama muluki awanga nzitani mara lobito sala makasi na kopesa tata maboko fo emona na ba acte emona ke te mama bena za kopesa tata maboko na tintani te ningo azobundisa lingombo lobi nini banda kala na 23 ans mais abuja te afungola mbanga na ete ni ini oni alobaki soko pesa tata maboko na nini bozo ko yeba te kazo kenda bino na ndenge musoka ko manipuler bino fo boyeba bolamuka donc c'est ça bolamuka le pena ngana lo baboye batata na bino a 26 fo bo arrêter na bana ya Marie Mwilu na yebi déjà obozo salaka na Paris obokende ko sa na Paris na yebi très bien na yebi ngai tanga zaki na Paris bino bozaki kidiba to bozaki ndeni ngana sala makamna ngonga pe na tangu na yango bino tambo yoke ne ulukanga na Paris ngasi na za kasu na Paris te bo mona teke bo ba bébé spirituel o nyoso bino bo sali wana na yebi OK ngana tonda na ngoya nyonso so bo continuer ba église na bino magablo na bino bo sala ngana okanga ngona poto ngane muna okanga ngana na nguya so bo comprendre ka pouvoir na ngate ti le faut bo comprendre faut bo yeba so bo continuer ko landela muna otambola pe na muna zotambola na osala ba voyage makasi na ko tambola na ba Europe mo bana sa ko tambola naza ko tambola bino bozo kende ko lukela nga place moko ba bébé spirituel naza ko tambola na équipe na nga équipe technique toza ko tambola
na osala musala nake na mboko naza kotambola bino kuna esina leka kala na longwa kala si bino boke lukanga kuna na sima ba bébé spirituel ese nga na yaki na Europe pona vanda place moko na vandika na France et pourtant naza moto na kotambola nde na lingi naza moto na yaki na vandela place moko te na moto na sala ba voyage ali ba bébé spirituel boke na bino ko ba recherche na bino bo sala kawana eza zéro eza zéro bien moni ya bozwa ka kimia soki bosengi bolimbisi na nkambo o eze bandeli na zo isabino eze bandeli na bandite ona isabino musana sala kasa ke bandeli mezo ya na nguya plus ke bino bokoka ngate po ete ngana na nguya koleka bino na likolo na bino nyonso o bino bolinga bosala wana bokoka te bwa mikie bo comprendre bobundisa lingo mba so bokuta na muntu oyo atonda na nguya nyonso azali kolo na bino po ete batata nyonso wana 26 boza ba bébé spirituel na bino bozo kendaka même bakimbangiste bolingi bokoma bino moko bokoma ba juge bino moko bokoma ba ndiko na kufa lelo bi mosika na limwa kana mokibo mona nga sute po na opia bino kanda na opesa bino kanda po wata soloka po ngane na zabona ko saila nzambe bozo comprendre na saila nzambe oyo azana sagesse spirituelle et intelligence à comprendre mais oyo azana ngote à comprendre te yango na isaka bino na batu mususu baza e na batu mususu balandanga e na ndeko moko azana Facebook na bosani kombo na ye oui alandaka pena musala nanga aza pena na aza mwana elaka a comprendre musala o ngana salaka ayebi ke eza musala ya nzambe et puis batu bafinganga na batu bafinganga yepe muso yoka kanda a répondre na koyebisa bino bana bilaka bana bilemo bana tata nanga boyebaka ngo mutu na mutu akobuka oye aloni soki yo ozana mwana elembo mwana pasi mwana okiangani nyonso ngana osala soki yo ozoya kofinga okobuka ka oyo loni yango wana ba oyo ayebiki ba comprendre musana ngana zosala ata batu bayeba fingi bokenda ko répondre bango te bofinga te po nga moya bébé spirituel na zonga sur le plan spirituel de ba pesa nga musala kena fingaka kena silikaka na benga ba onka bébé spirituel e uta na molimo yango ematsa bino mafuta alors bana tata nga ata batu ba finginga bokendaka ko répondre bango te bofinga bango te botika bango po mutu na mutu akobuka oya zolona bango nyoso bazolona bazofinga me bakobuka ka o bango bazolona bo répondre à bango te s'il vous plaît na boyi tangu makambo yango bokoya ko comprendre bonde boza bo comprendre ngate mingi ba comprendre ngate lelo mais lobi tangu ba comprendre ba toni so finga ba toni so ba mabe et puis boyi bango kan o nyoso zo sala zo finga ozo commenter ozo finga o sumukati yo mwana ya tata foza mutema munene foza mutema ko supporter likambo po nzambe azana bandenga a se réagir saka nzambe aza ko réagir na ba niveau moko boye bo comprendre te zala mutema munene mais ndeko nanga ko kenda ko finga bango te tika bango ba finga basala ko bango balingi po bango pe ba kanisa ke ezo leka nango sur internet mais ezo komama nzambe aza ko koma nyonso po ozo finga ozo sumuka alors soko za mwana elaka mo elembe fo za mutema munene oyaka ko finga te ata omoni bango ba finginga okende ko répondre bango te ke ofinga ba okotalisa likambo vomo benga ta bébé spirituel ouais po wana eza nango la problème moko te mais ko finga te s'il vous plaît bo finga na bino bango te donc c'est ça bandeko émission na yela kibino yango yo émission ki mbangu nzambe rien que la vérité na yebisa kibino ki bozala bolamuka lamuka omoni nzambe po o découvrir makambo ebele ya nzambe esengaka prière ezala ebele bonzoto ezala mokie bonzambe ezala ebele nde bando comprendre o nzambe alingi nde bando comprendre makambo ya nzambe bonzoto ezala mokie fo tosalela nzambe ta oyo eza kopesa tata maboko ya na bitumba oyo toza nango eza bitumba oyo bonzoto mpe ya molimo eza blague te
okanisa te kopesa tata maboko eza kaka na ntinsani eza kaka na eza na ba domaine ebele na bandenge ebele donc mutu na mutu milengela kosama mna sentiment te milengela tango toza nango etokomi na tango moko ya turbulence eza na makambo ebele po papa diangenda luba tango papa koya makambo ebele kobongwana yango tozali komona donc yeba esika omitelemi otelemeli ngala banga ka bana bilaka bana tata na ngaba oba yebi pena ke azobundela pena nzambe na osaila nzambe mais bakenda ko répondre kate bo finga kate po bokoma ndenge mona bango te po bango na swazolona oba olona ba obuka donc c'est ça bande konanga bana tata na ngai ona ngana yela bino yango wana to monani à la prochaine bye mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Bye.